Capage TV. Capage TV. Na Australie na yebisaka mutu nyonso ke ngai soki oza na pasi okutani na nga nalobaka lokola naza Jésus te mais nalobaka ke soki okutani na nga okotika lolenge moko te vie ekochange yango nazwaka mokano na yebisi mobali na nga na bana tokende bango mpo na bango baza komona lokola parfois nakomi kozwa moto ezobougie po makambo oyo ozoyoka na ozomona bango bazomona yango te mais bazoyoka kaka ozoyebisa bango et voilà que tokomaki na ville ya Canberra nde epai nini Nzambe andimisaki ngai esengeli nasala mosala na ye na ville wana nazwaki livre ya Sœur Noirite nazalaki kotanga et nakutaki histoire ya Noirite etushaki ngai makasi namonaki ke kataka tseleka liboso Nzambe ki akosalela ye kino bomoi na ye mobimba make balobaki na ye na capitaine acede alobaki non Nzambe akomaki kotalisa nga bandoto ya minene vraiment même bato bakangi ngai okomona ke soka natali likolo nalobi Nzambe otiki ngai okomona kaka tomboli ngai na ke likolo parfois nakokwea na église moko songolo nalobi bobatela ngai bazoluka baboma et voilà ke ndenge na bandaka na Nzambe atindaki ngai na message moko wana nateya kuna nde ope nateyaki na 2021 nayaki na Kinshasa ezaki message ni eza message yake esengeli en tant que bana na Nzambe tomikitisa toluka elongi na Nzambe totika bukoko totika nyonso oyo toyebi ke maybe soki nakei komona mama wana akosimba ngai nakoyoka bien mai nakosokola nakozwa chance wana kuna eloko eza te eza lokuta Nzambe alobi totika bukoko wana et prophétie mama eyaka lokola nganga te avandi kaka bandi koningisa ebimi non ata nie naza boye nakoko ya boye tovandi mpe nayoki eloko te ezolandisa yo moko na koluka Nzambe soki yo oza na bomoko na Nzambe nde Nzambe akokoya alobi tala omoni moto oyo boyo bien sûr ministère na pesi yo mais eza na okozala limité oza na bato mosusu okokoka kobelema liboso na bango oteya bango liloba na ngai te mais na nzela ya ONG okozala limité te okokutana na mutu nyonso azala magicien. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Rétinoblastome, cancer de l'œil. Néphroblastome, cancer du rein. Lymphome, cancer de ganglion. Première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de l'issungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer.
et kosunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer ezo frappé eza makasi tosunga bana pour bango nde avenir ya lobi. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola mafuta na biso pe kitoko ba oba linga ramu lokona ba ko na ko mo rose ko mi ko sisa pepso da ko ko pepso mo côté Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache mo esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala pizza ba produit ya kitoko oyo batala na kati ya mafuta soso pa ko mafuta rolo ozwi serum nango pour na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé au pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Na prima ngondo na concession musasa na $1,300 obengami bayer. Ngala za mutu a cash. Na yaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte gasi musasa. Bato abote bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup aux ndako même o ndam 1,300 mais ngaza mutu a cash. Na pesi mbongo nanga $1,000 na zuna nga deux parcelles nanga $2,000. Dans la sonne lo na ostrate na komi ko lopango na longo locataire aumela avant d'ana libela resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lupango cash nasengi merci na papa Gasi Musasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lupango na sombi lupango nanga cash na $1,000 na cash
yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela tana age na ko mama lopango nazana esengo makasi mama lopango na age na ngai. Merci penza, merci papa Gassi Musasa, merci nzamba baxele belé ngai na pesa merci à papa Gassi Musasa nazaki na mbongo na ngamona lekili kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama oteka makala oteka nini ngai nateka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na ngai yango ba pesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazui mabele bamusu basombi cash na $1,000 balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto ya Kinshasa opportunité yango avec apôtre Gassi Ange Musasa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Bienvenue dans Capage Télévision et merci de nous suivre massivement aux Angola, aux Kikwiti, aux Mbujimai, aux Kinshasa, aux Brazzaville, partout au Bolandara Biso, en tout cas, Nzambe, à Pambola Bino, à Kobana Kopambola Biso, Lisusu, et belé. Tozana maman Angèle, prophétesse Angèle, Angélique, hein, maman, c'est Angélique, hein. Maman Angélique Mouika, voilà. Azala mingi na Australie, mais azala séjour na Kinshasa, yazana le rôle la bateau ou milaraté, yazan cheval, mora kiawa, place ONG Kobengae, place Nimosa Nzambe Kobengae, à kozanga te kokinde pona ko prêcher bonne nouvelle. Tokoye ba actualité ya maman et puis tant o azana Kinshasa, ils a pona nini, azar ressortissant église nini à se présenter et puis émission kozala spéciale parce que mbala liboso na Capage Télévision mais ya soukate donc bon mesana na maman Angélica awa na kati ya plateau na biso. Bienvenue maman. Merci beaucoup. Boni toza malamu na ngolo Nzambe vraiment Nzambe ya pambola et surtout merci pour la confiance pesa na ba otala biso mbote et puis to continuer na rythme ya émission na biso. Oui, nazo pesa mbote na Congolais nyonso bandeko na ngai nyonso nazo pesa mbote na o nyonso akokutana na video oyo na pesi mbote na bana famille etikali na Australie tokoma kobenga ndako parce que tovandaka kuna. Merci. Merci. Maman Angèle oyamba ki yesu ndenge nini et puis ba consacrer ki yo wapi en tant que femme de Dieu. OK, merci beaucoup. Eza motuna moko kitoko. Merci. Ngai na yebi Nzambe nazalaki na 8 ans. Ezali kaka ke nazwaki livre ya Sœur Anoirite nazalaki kotanga et nakutaki histoire ya Anoirite etushaki ngai makasi. OK. Namonaki ke kataka tseleka liboso Nzambe ki akosalela ye kino bomoi na ye mobimba make balobaki na ye na capitaine acede alobaki non malamu bobo mangai na kobebisa te mokano ya ngai na Nzambe. Et tango natangaki livre wana etushaki na yebaki na mitunaki seke ezalaka na Nzambe parce que wana ezalaki wapi na village na bena moala babena chimanga na fond nde epai na botama epai pe na kolelaki nde epai natangelaki livre wana. Et tango natangaki livre namoni ke ezali na Nzambe parce que baboti na ngai bazalaki kotalisa biso Nzambe te mais nayebi quand même bazalaki kotinda biso toke na église catholique. Et ngai nayebi te pe ndenge salama natikala kolinga église wana te soki batindiki biso toke na ovanda nga na fenêtre naza kosepela te na kota na kati parfois na koluka église ya réveil soki nake kosambela nazongi nayebi ke papa nanga akobetanga akokanga nga singa tie ngai na chambre moko tozala kobenga chambre noire akolalisa nga kuna mpo nakende église ya réveil. Et voilà ke nalukaki nayeba siko Nzambe wana nazwi bible nafongoli e nakutaki message esika
nzambe alobi ke nga naza nzambe na yo naza nzambe azuwa okokosangisa nga na nzambe mosusu te et voilà que message wana nde evandaki kati na ngai nakomaki komona ke oyo babotita mosusu bazoboma bantaba na basimetiere batata na bango ke o azoyebisa papa ke bikisa mwana na ngai nepesi yo ntaba mpo na ngai nazalaki komona yango ke bayebi nzambe te nazalaki mpenza mwana moke e apartir ya wana nakomaki kosambela nzambe nzambe akomaki kotalisa nga bandoto ya minene vraiment même bato bakangi ngai okomona ke soki natali likolo nalobi nzambe otiki ngai okomona kaka tomboli ngai nake likolo parfois nakokwea na église moko songolo nalobi bobatela ngai bazoluka baboma et voilà ke nde ndenge nabandaka na nzambe nayebi ye na 8 ans et nsima ya wana ntango nakokisi 12 ans nazwaki fiancé moko alingaki abala ngai e fiancé wana tellement ke nazalaki mwana moke azalaki mpe na studio ya photo azalaki komona ke nazalaki kovanda na loko mutu moko azoraisonne alobi me oza mwana moke ndenge ozovandela eza loko mutu aza makambo ebele voilà yenda memaka nga na église abima nde esika oyo sikoyo nandimelaki nzambe mpe nazwi batema na ngai na 12 ans e banda wana nde ntango oyo nakangamaki na nzambe na ngai kino lelo me koconfirme ngai ke en tant que prophétesse ezalaki na église abima na Kamalondo na Lubumbashi wana je crois nazalaki na 16 ans 17 ans nde nazalaki bien confirmé prophétesse l'église l'église abima osali nzambe tamulai lelo koki koloba na bao bazolinga bayamba Yesu na ba oyo peut-être na mususu ba implikaka bana na bango religion moko na ndenge ya makasi mpona kosambela kuna en tant que mère okoki koloba nini? Bon conseil nakoki kopesa na baparent ezali yake mwana yo oboti ezali kaka ke eza lokola moto apesi eloko osimbela ye mwana azali nde oyo nzambe apesi ye nzambe nde moto ayebi oyo atie kati na mwana parce que même ntango ngai nazalaki ni mama na ngai ni tata na ngai ayebaki oyo ezalaki kati na ngai te mais nzambe oyo asala ngai kati na bango nde oyo ayebaki oyo ezalaki kati na ngai ça veut dire ezali malamu tosunga bana bazala na batamona kati na vision oyo nzambe atie kati na bango me tozali wana ka mpona koconseiller kotalisa soki omoni parfois ke boye eza bien te mwana keba na nzela ozokenda parfois soki okutani na boye keba na yango mokili eza compliqué conseil wana nde mosala ya parent il faut kopesa conseil mais il faut kotika mwana na lolenge siko prédication na lolenge bino botalaka biso na musika eza ndenge nini et puis orientation ya église à partir à Australie kuna oza na département oza na église na yo yo moko po ozali na kati ya église oza vraiment ressortissant ya wapi parce que soko oza awa oza na église ya Pasteur Wallace bon ngai normalement ndenge na biso na ndimelaki nzambe na bima bima no bandimaka te mwasa te ya vraiment mwasa koko tombola me maboko te soki azosambela ya solo wana nde bima yes et na bima ezali place vraiment vie nanga spirituelle ekoli et ezali ke na ntango nzambe abengi mosali na ye nde moto azomema vision lokola ngai lelo et soki moto wana parfois azali lisusu te vision echangeaka et voilà ke nzambe nazalaki na Brazzaville ntango nzambe abandi oprépare ngai ke ifo nasalela ye et voilà ntango nake na Australie nakomelaki na ville oyo babengi Adelaide nzambe alobi na ngai nalingi te ovanda awa esengeli okende na ville ya Canberra kuna nde nalingi ozala wana mpo nalingi nakomisa ville ya Canberra ezala mutu ya vérité voilà nde maloba nzambe ayebisaki ngai yango nazwaka mokano nayebisi
mobali na ngana bana tokende e bango pona bango baza komona lokola parfois na komi kozwa moto ezo bouger po makambo yo ozoyoka na ozomona bango bazomona yango te mais bazoyoka kaka ozoyebisa bango et voilà que tokomaki na ville ya Canberra nde epai nini Nzambe andimisaki ngai esengeli nasala mosala na ye na ville wana nazali na ministère ya Holy Mountain esika oyo ngai nazali head ya église to mutu ya église siko implantango déjà ba place ebele to ezaka kuna awo yo kota kaka l'église mususu to za na projet pe e ya na Kinshasa awa boye ezali nanu pour le moment na Australie mais na Congo nazwaki déjà mikanda nango depuis 2020 pour na ko planter mais église ezali lokola on jeté église esengeli Nzambe ye moko atalisa yo nani oyo koko telemisa azala na tête ya place oyo il faut planter parce que église ezali loko il faut ko batela bo santo na Nzambe ezali te lokola onije okoza mutu nyonso atelema abanda ko travailler mais église ezo senga direction ya mulimo santo yango pour ti sikoyo nano nazwi moto wana te e yango nazo sambela epa ya papa walesa avantage ni eza kuna oyo moni kuna pour église pezebele bon ezali avantage te tozali nde bana na Nzambe ngai lokola mwana na Nzambe mutu nyonso ezali teke nasambelaka epa walesa mikolo nyonso nakotaka nakotaka pe na Moïse même tangu naza na Australie kuna soki Moïse bazosala prière nga nakotaka prière wana et soki walesa za na prière et nakotaka prière wana ngai soki Nzambe a convaincre ngai azali oyo aza musali na ye azosalele na bosolo et ngai nakozala na musali wana pourquoi pas parce que tozosalela Nzambe moko molimo moko yango wana nazali kokende pa papa walesa ezate ke nazali na avantage moko non na Australie kuna esalamaka ndenge nini bosalaka baévangélisation osalaka ndenge nini mpona ogardie baame parce que eza mpe terrain moko difficile mboka bapaya esalamaka ndenge nini kuna bon na Australie lokole depuis na banda Nzambe apesaki ngai mosala moko ya kokenda kosala évangile chaque state oyo ke na 2018 nakendaki nazali na conférence na Melbourne et na 2021 nazalaki pe na conférence na Adelaide nazalaki na même message Nzambe atindaki nga na message moko wana o nateya kuna nde oyo pe nateyaki na 2021 nayaki na Kinshasa eza message yake esengeli en tant que bana na Nzambe tomikitisa toluka elongi na Nzambe totika bukoko totika nyonso oyo toyebi ke maybe soki nakei komona mama wana akosimba ngai nakoyoka bien mai nakosokola nakozwa chance wana kuna eloko eza te eza lokuta Nzambe alobi totika bukoko wana tomikitisa liboso na ye et tosenga ye akopesa biso akobikisa biso pe akobikisa na mabele na biso donc la prophétie kasi eutaki wapi ntango okomi dans le Seigneur tozalaki déjà moto ozalaki déjà na bavision non mpona don ngai namonaki nabotama nango parce que depuis nazalaki mwana nazali mutu moko ke soki ngai nalobi likambo wana ekozala bongo e ngai nazalaki komiyeba te ntango mosusu ntango nazalaki mwana soki mutu asali ngai likambo moko ya mabe nabandi kolela nakomona nde mutu wana azosouffrir soki nazali komituna mosusu Nzambe mpona nini mutu azosouffrir Nzambe alobi parce que azonyokola yo e ngai sikoyo nazali koyeba te mais prophétie ezali ke Nzambe azali kotalisanga makambo ebele soki nalali akomonisa ngai makambo mingi oyo ke parfois nsima ya bamvula omoni likambo wana
même ata ovandi boye nzamba azoyebisa ngai kende epa mutu boye salele boye il faut na kende na sala likamwana et okokuta juste que mutu on azaki na besoin. OK. Lelo prophétesse, prophète comme mal vu surtout dans Congo pour na abus et l'équipe vraiment ébélé. Maman Angèle, ceux qui bateau bazali kolanda, ba chrétien pe ba na nzambe nyonso bazali kolanda. Ba o mingi ba ko isa maraka pour le comportement pasteur tel, pour la prophète ba ko ça qui prophétie. Oki ko yebisa bango nini ba o bazolanda na capage télévision. Vraiment conseil ezali moko. Pona oluka prophétie, nakanisi ke mutu nyonso azali prophète aye moko. Amen. Pour moi, na nzambe nyonso andimeli Jésus-Christ Nazareth. Lokola mobate lipe mobikisi. Ayambi mulimu musantu. Amen. E mulimu wana nde mutoyo eyebisaka ou bien etalisaka. Likambo oyo parfois elekaki ososolaki yango te, parfois esalami ososoli yango te ye asosolisi yo, parfois ayebisi oyo koya. Po okeba. Soko moni yango okeba. Et mais lelo oyo soki bato bakomi kotambola na nyamu ezali ke bato nanu basosoli nzambe te. Nzoka avant même oluka prophète yo moko luka nanu nzambe. Amen. Po soko luki nzambe ako dirige yo pe na right person. C'est que na mutu normal au fait o yaye o yakoki ko yebisa yo message uti epana ye. Pour nzambe ponanga nzambe akoko lobelo même na bana na yo. Même na mutu vanda na nzambe akoki ko yebisa yo néglige mais esengeli nde ko yoka. OK. Tango yoki pona ni mutu abimisi likambo yo. To vanda na ye me ko nyonso abimisa na no boete. So Luka siko obondela okoki kokuta ke ezande message to réponse a mituna na yo na munoko ya mutu wana. Prophétie ponanga prophétie ezalaka te na luka prophète. Prophétie ngai lokola atane na peso exemple ya basalo na landaka. Na koko zala ngai na bondeli. Nzambe alobelinga et na bandi kolanda peut-être pasteur Moïse et na yoki ke même ata yetende azoteya mais musali muso azoteya nazoka makambu ye azoteya parce que tant tozo kende église faut toyokaka oyo basali bazota nanzela message onde okozwe yano yo ozanango pose pa na Nzambe. OK. Et tant ngai na ye na vandi ngai epa na sambela ye azalaki te mais ngai na vandi na kiti na ndako na ngai na zolande na télévision et na kuti réponse nyonso ezo ngai na yambaka yango parce que na michaka te ponga na za prophétesse parce que Nzambe parfois koko lobela ngai te alobeli na munoko musali na mususu et voilà que tant na yambi yango na ndimami ke ezali nde eyano Nzambe ayano lingai na mutuna na nga na tunaki ye. Voilà. Mais lelo bato ebele okomone surtout na poto tozali. Ba mama surtout bazali ebele bazonyokwama. Mama avandi na poto alinga osambela te. Alinga kokenda ndako Nzambe te. Alingi koluka mbongo. Mais soki mutu moko alukuta abengi ayebisenga na za prophète tinda mbongo pona kota mabondele pona yo mama wana tindi ebele ya mbongo poke ba yebisa ye po vina ye ezokenda lenye nini enzoka likabu ya Nzambe batekaka yango te. Amen. Likabu ya Nzambe Jésus alobaki apesi biso yango ya pamba tokopesa yango pe ya pamba. Et prophétie mama eyaka lokola nganga te avandi kaka bandi koningisa ebimi non ata ne na za boye nakoko ya boye to vandi pe na yoke eloko te ezolandisa yo moko na koluka Nzambe soki yo oza na bomoko na Nzambe nde Nzambe akoko ya alobi tala omoni moto oyo boyo lokola exemple lobi nazouta na église naza na kati ya bis Nzambe azoyebisa ngai mwana mama leki na ngai aza na mbushimai. OK. Et nayebi ke mwana wana vivre ba makambo ya makasi mingi na vie na ye
nzambe azoyebisa ngai il faut nabenga ye nasambelela ye parce que babongisi na bandeko ya tata na ye akufa alekisa décembre te ngai nakendako lokola nalembaki mpe nabosani na minui nazosambela nzambe azongiseli nga message wana e direct nazwi telefone nabengi mama pona tuna soki ye mwana mama leki akokozala pembeni alobi no azovanda epai mama na ye e natuni ogise nini ezoleka nzambe ayebisi ngai bobobo alobi c'est vrai parce que akendaki kosunga bana bandeko bazwanaki mwasi na mobali ye akendaki abongisanga no mama asali erreur et voilà ke eloko wana nde ezolingaki bazodeklare ye po alekana na décembre ozomona seke nzambe akoki koyebisa likambo oyebi ata osambeli ata mpona mutu wana te me nzambe ayebisi yo mpona mutu wana parfois eza mokumba apesi osambela mpona mutu wana vraiment merci mama Angèle tozokende vraiment très bien oyo bakotala peut-être baningili ya mosusu baya na église à partir ya kuna pesa biso na adresse et puis oyambaka ndenge nini soki oza na Kinshasa na Kinshasa nano mpenza nazwi siège te non ndenge nalobaki naza na mikanda mais nano navandisi te parce que omoni ndenge nauta koyebi soki ministère ezali ONG te nazali nano naza na kati ya losambo e nayebi ke ngonga nangu soki ekoki ye moko akotelemisa moto na Australie ngai nasambelaka nazalaka mingi na bana ebele na bastate soki nzambe ayebisi ngai kende kosambela mpona bango juste mpe soki nakomi okokuta kaka baza na kati ya baproblème nakozwa na bango prière tosambeli epuis nazongi na ville na ngai meme oyo bazali sur place soki baza besoin ya prière tosambeli voilà vraiment merci sikoyo côté ya ONG okréaki ONG quand et pourquoi osali ONG directement côté évangélisation ezali église et puis côté ONG pour la nyelo on etindaki vraiment OK les ONG kombo na ngoni merci beaucoup eza mutuna malamu ONG kombo na ngo ezali African International Great Lake Eyesight oyo eza na mukuse Aigle ONG oyo ebotami lolenge nini mama Kabas ezali ke ndenge ngai nakokoyebisa yo vi na nga mobimba natambolaka kolandisa molimo santo amen ngai nabundaka penza naza moto ya masomo me nabundaka ke molimo wana ekenda mosika na ngai te ngai nayebi ke soki alingi nasala likambo akosolola na ngai nazwaki emoniseli wana depuis 2012 mpona ONG nzambe alobaki na ngai bien sûr ministère napesi yo mais eza na okozala limité oza na bato mosusu okokoka kobelema liboso na bango oteya bango liloba na ngai te mais na nzela ya ONG okozala limité te okokutana na mutu nyonso azala magicien azala musulman mutu nyonso okopusana pembeni na ye yango mpenza mama likambo nzambe ayebisaki ngai na ntina ya ONG alobaki na ngai lisusu ONG oyo ezali na nzela ya kotalisa bolingo na ngai na mokili parce que oyo tobengi bapoliticien oyo bazokamba mboka mokili lelo ebele bazosalela mungu na satan bazosalela nzambe te oyo azopesa bango bokonzi wana na yango biso oyo ye oye apesi manda ya kosalele musala na mokili oyo soki biso tokiti na terrain wana tokoki kochange makambo po ke bato bayeba meme ata ondimeli nzambe te me lolenge nini okoki kosala mosala ya nzambe mpona bikelamu ye akela parce ke bato baza bikelamu na nzambe oyeba ye te me oza ekelamu ye akela na yango esengeli pe bikelamu na ye bato bayeba kotraite yango tokobatela yango malamu parce que soki tokei na bible totangi histoire
ya Noé oyo toyebi malamu ke Nzambe arekretaki mingi na tango oyo abomaki mokili. Nzambe asalaki kutu akataki seleka na Noé ya kolobake soki ngai na siliki okomona arc-en-ciel. Poke oyebake mabele ki po boyeba kozonga na makolo na ye ozomona. Ça veut dire Nzambe penza azana pasi tango amonaka bikelamu na ye kosouffrir. Yango wana soki ayebi oyo ya ye aponi pe po Nzambe aponaka moto mpona kitoko te munene pe te atalaka nde motema. Amen. Et tango atali motema wana ayebi ke oyo soki natindi akodefendre ngai. Et voilà. Vraiment. Merci Maman Angèle. Vous avez pour combien de temps à Kinshasa? Et puis ONG. Au Kendaka, Bamboka, Nyonso, tous ont implanté. Ah, tous sont en Australie. Vous avez une idée, vous avez besoin de soutien. Tous yomoko zali partenaire na yomoko, sponsor na yomoko les carnet na ONG. Ok. Na ONG. Liboso to bandaki nano na place tozo vanda na Australie. Parce que mage bozo mona keza poto ezalaka na bosenga bato bazaka na bosenga quelque part et surtout bande kona biso ba africain. Pona ngai ndenga na koma na poto na monaki ke africain nyonso outa na Nigeria outa na Zimbabwe ozande kona ngai. Amen. Parce que ezali tozana mboka mopaya tozana mboka loposo mosusu ndenge mondele soki bakutani awo ezali oyo na Amerika to Europe bakomaka bandeko. Et voilà ndenge ngai nazwaki yango na lolenge yake esika nakutani na mama ebele bakokaka koyekola anglais te e bayebi te soki likambo ekomeli ye nini akoki kosala ngai nazalaka wana mpona kosunga bango. E bamama oyo baza na mibali te parfois okuti ke baza limité bakoyeba kotambwisa te ngai nakokotangisa bango. E soki nakuti lisusu aza na kati na bosenga esika kovanda ngai ndako na ngai ezali te ke po eza na poto ngai ndenge nazwaka ndako wana nayebisaki Nzambe ke oyo nyonso akoya na kombo na yo azali welcome. Et voilà que ndako na ngai eza ba Nigérien ezala ba Zimbabwe bavanda na ndako e bavandaka kolia na bango olala bakoyoka ka mokolo moko te yo pesa ngisa boye non jamais parce que ezali mukumba Nzambe apesi ngai ngai na Australie na yebisaka mutu nyonso ke ngai soki oza na pasi okutani na nga nalobaka lokola naza Jésus te mais nalobaka ke soki okutani na nga okotika lolenge moko te vie ekochange parce que nakosunga yo na motema na ngai mobimba tiki no kozwa solution ndenga nakotika yo. Vraiment. Merci maman. Merci. Depuis au bandi ozaka na borfelin ozala ba mama veuve au singa département l'orphelinat. Non, biso tozali pona développement. Na changement pour l'Afrique. Ça veut dire tozali na niveau nyonso. Ndenge na biso ke kolandisa vision Nzambe apesaki ezali poto kita na terrain. Et seigneur to kita na terrain ezala tokuti esika oyo ke bazola libanda il faut trouver solution. Soki tokeyi tokuti ba mama bazobota likolo ya bakasa ya ba bitabe il faut to luka tozwa solution. C'est que mutu nyonso azana kacha bosenga. Même ata tokuti ke mboka oyo outa na mbogo na boy moye bandeko bakutana basolola ezate ponzele ezate biso na lolenge Nzambe akosunga na oyi azopesa biso pe na leta parce que tozo travailler na leta nyonso bamboka nyonso biso tokozala plate. Siko oza pe na Kinshasa awa bientôt maponami maman Angèle yo mo en tant que mwana mboka et puis servante de Dieu bo préparaka ba élection o ndenge nini pona koyeba nani o akokonza mboka lo bino mo na prière bochaka population ndenge nini na kati ya losambo. Vraiment maman wana penze ezali eloko ya mutuya ngana koko yebiso ke depuis ngana za na Australie
même ata ndenge pouvoir ya liboso ezalaki tozali kolala na bangomba na zamba naza na bavideo ke tozali kosambela mpona changement mpo ke nzambe mpenza amona souffrance ya bana Congo. E ngai kutu meme ata ndenge oyo esali ke naumela na moma oyo na Congo nzambe akonfirme ke ozalaki kosambela musika pour le moment eza po osambela sur place. Biso ezali kosambela ke oyo munguna azobungisa esalema te. Amen. Et même oyo ndeko ya kozwa likanisi mabe ekokisama te. Amen. Po biso toza na souci yake mboka evanda na kimia po musala na nzambe salema malamu e bana na nzambe tobikela mo na nzambe bazala pe malamu nde souci na biso yangwana losamo tozo sambela butu lokola moi nde préparation na biso ya vote. E nzambe toyebi ke nzambe asalaka kaka oyo bana na ye bazali kosenga et toza sûr et certain. Merci en tout cas maman Angèle Mweka et ça nous a vraiment bien pour ça vraiment l'histoire moulaï mais le logo a toujours qui vraiment tant merci maman pour la patience pour tous ça Australie moi de koufi bon raisonner mais merci plateau vraiment ezali bien pour na ko lendi saba na nzambe bato ebele bazali koloba ba chrétien bazali ebele na Afrique particulièrement na Kinshasa awa. Mais pour nini bokabwaniza kaka pour nini mabeza lika ko trôner pour nini na Afrique et surtout pe na Congo bazali ka ko lela orke nyon ceza et surtout l'église pour nini l'église yango o ezali ya réveil bosanga na kapete. Est-ce que yo posa affilié na papa na biso azali na o ayambaka pardon papa Dodo Kamba? Est-ce que yo pendenge ozali a ozape na kati ya organisation ya ba église de réveil to bino batali banda bozaka libanda kuna na ba kondisa bino su ya réveil ya libanda? Non. Ça m'a rendu vraiment maman omoni église eza lisanga. OK. Muto banda église eza Jésus Christ à Nazareth. Ndi abandaki kosangisa po normalement église eza place ya koya ko cher. Expérience parce que ceux qui ont yo qui ont gagné na mona parfois écouter l'émission pe na komema. Amen. Ndeti na église. Alors église et logo ali bosse photo sur les ali qui toza na mukili. Jésus Christ mwana nzambe tango azalaki kosambela ngonga nyonso po ayebaki mukili eza ndenge nini munguna azali nde awa satana babwaka ye awa ye musala na ezali nde atutisa bana nzambe mitu poke bazanga lola lokola ye asazanga no yango nozomona ke église a réveil ekovanda tranquillité parce que bango bazali mpona koréveille bato batalisa bato bosolo e soki yo oza mwana na nzambe batela mulimo musana parce que na tangu ye munguna azoya po akotisa nungu kati na bino boko sosola boko zala keba boko panzana te ko zala na kati na lisanga eza penza na mutu ya te ya mutu ya ezali nde to zala lisanga na mulimo. Amen. Parce que na musuni parfois na ko sala semblant ke naza elongo na yo mais na kati nzoka naza na yo elongo te na kati nazo luka yo osila ozala lisusu te oyo kana te mais ya mutu ezali ke nzambe tozo salela wana soki tozo salela nzambe moko pona nini te obeta maboko tango moni ke nzambe azo utiliser mama kapash. Amen. Ozomona nde loko ezozanga biso na kati na ba Kristo. Parfois okuti ba mizima bazana ngo parfois okutani même bato basambelaka Jésus Christ te bazana ngo mais biso tondimeli Jésus Christ à Nazareth parce que ye aza bolingo aye pona kotalisa biso so to bengi aza nzela parce que nzela ya bolingo nzambe aza bolingo atindi mwana na atalisa biso bolingo et soki biso tozana kati ya bolingo wana okomona ke église nyonso ezali pona ye. Amen. Ozomona nazala na lisanga na bino nazala na lisanga te biso nyonso tozo belela nzambe. Maman Angèle tozo kende molo vers la fin bao balandi biso
naza sur bato ya maladi bazali mikolo balobi bakulutu bazali kotikala bakoko bazotikala bajeune bazokufa mingi bamiso mpe baperdre baêtre cher na minute oyo bazali kolanda yo okoki koédifie bango na verse nini eloko nini okoyebisa bango nyonso balandi biso na Kapage télévision et puis opesi biso programme na yo donc tikelo quelques minutes caméra et puis to prier pour na reclôturer la émission na biso ya lelo. Merci. Vraiment liloba oyo nga nakoki koyebisa ndeko oyo na minute oyo akufeli tata akufeli mama akufeli yaya toleki oyo ntango mosusu totyelaki motema ke sans ye tokoki kovivre te nakoloba ke eza na mutu moko ezali Jésus Christ ya Nazareth oyo akufa mpo na pasi mpe minyoko ye apangusaka pisoli ya baoyo bazolela e akausaka pota oyo ezoka oyo bato ya mokili bamonaka te meme lelo omoni ke okufeli mama yeba ke oyo akelaka mama wana azali okufeli papa yeba ke oyo akelaka papa wana azali soki ye apesa nzela ke bango bato wana bakende komona te ke ezali suka ye akozwa soin na yo talela kaka ye butu lokola moi belela ye azali wana pe akoyoka pe akosala même atako oza malade docteur ayebisi yo ke malade okobika te nga na koyebisa ndeko na ngai maladi moko te nzambe alemba parce que ye tobengi aza docteur aba docteur ye asalaka opération ezanga cicatrice ye aoperaka soki alongoli maladi mpe docteur akoya kotala ye moko mpe azokamwa na yango nakoyebisa ndeko aza malade ke talela ye belela ye parfois tokimaka kaka ke toluka basali na nzambe c'est vrai bible elobi toluka basali na nzambe na libondele na kondima mobele akobika me yo moko ndenge oza wana nwa mokolo kaka ondimeli Jésus Christ ya Nazareth yeba ke nguya nyonso epesameli yo yo fongola kaka monoko loba liloba nzambe akokokisa yango pesa kaka mitindo na maladi wana bima pe kende zonge bipayo wuti nzoto oyo eza ya maladi te ekotosa ekokende parce que nguye pesa meli yo parfois yo nano miyebi te me na ye koyebisa o lelo ke miyeba ke mokolo yo ondimela kaka Jésus Christ Nazareth ke azali mobatele na yo pe mobikisi banda mokolo wana ye aza elongo na yo na ntango yo olelaka azotala yo na ntango oyo ozosofre bazofinga bazotyola ye azotala yo azali elongo na yo me azolinga kaka yo osala déclaration na monoko na yo e okomona oyo ye akosala mpo ntango ye asalaka mokili etunaka d'ailleurs nani asali yango oyo ngai nazali awa nalobaka ke ngai naza mpenza témoin vivant ya Jésus Christ Nazareth nayebisaka mokili nalobaka ke ata bomoni nakomi kokata moto ameka te ke o tokende pa tata d'ailleurs ngai nde naza boye hôpital eyebi ngai te même bana na ngai bayebaka hôpital te ngai soki mwana abeli nayebi ke nakobelela nzambe maladi ekosila soki namoni ke oyo eza maladi normal nalobi te ke moto akende hôpital te parce que ezali nzoto nzambe mpe moto apesa mayele na badocteur mpo basala mwakisa kolongola fièvre soki eza fièvre normal mais soki ezali oyo monguna atindaka pesa yango mitindo ekozonga kaka epai ya monguna wana nakanisi nde oyo nazalaki nango lelo mpona koyebisa ndeko na ngai oyo oza malade oyo ovandi ozolela mama na ngai soki azalaki papa na ngai soki azalaki parfois soki mpe bazalaki bakokaka kosalela yo oyo nzambe akosalela yo te. Amen maman. Angèle nzambe apambola yo to clôturer na prière alors. Tokumisi nzambe. Amen. Mozalisi na se na likolo na tonde na kumisi yo mpona bolingo na yo osangisi biso lelo na kati na émission ya mwana na yo Kapage papa ezali hasard te
ezali oyo moko bongisaki atako mungona yaki na gauche droite mais yo kokisi mukano na yo topesi yo merci Seigneur papa nazali kotika esika ona maboko na yo yo ozala présent pwete yo lobi bisika bana na yo banyati yo ozali wana mokonzi nazali kotika ete esika oyo lolenge otomoni yango lelo ezala lolenge moko tokomona yango aneto ya 2024 te mokonzi tolingi to netola yo tolingi to sanzolo Jehova Jireh pe mwana no ya mwasi amona ke no na yambaki oyo ya Nzambe mokonzi tozali kotelemela nguya nyonso oyo ezali ya yo te na vie ya mwana no ya mwasi ezala na baoyo bazali kotravaye na ye mokonzi nguya nyonso ya munguna tokangisi yango tozongisi bipa euta na kombo na Yesu maseto bondeli amen Nzambe apambola mama Angèle. En tout cas, vous avez la bienvenue dans la chaîne Nabiso. Nzambe apambola ba onyo so balandi émission. En tout cas, c'est pas l'émission lingi mama ya tokocha numéro ya invité Nabiso. C'est pas une émission ngo contribuer eza na ONG eza na émission tokocha numéro ya mama okosola na yo moko. Pona lelo tosuki awa Nzambe apambola biso pe mabota na biso. Bye. Capage TV. Capage TV.